L'arrivée de l'artiste musicien Fally Ipupa qui vient donner les dons à Rosalango comme Momesano. Babi motema malamu boye romona ngoka pa Fally Ipupa. Fally Ipupa to moni pe likundi protège zana. Il y avait la biso Boubouli Yondela toujours là. Topesi mwana na biso Fally Ipupa mokako soa na fondation na ye akeli lipusu. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Sokoto Moulendele Kozanga Tina Lisiana Kanguma 3 fois la kinda le fait Bambote Nabino partout dans le monde entier Bozola Nabiso Nakati ya Fimbu na Fimbu News Otobengango RTNC 13 Tozara toujours à temps et à l'air Tozawa puis Tozana Nakati ya Banda Sikine précisément na Saint-Jean-Baptiste Bisika puis l'artiste musicien Fally Ipupa atanga ba etidi naye en tout cas ayaka déjà a kopé sa baba Fally Ipupa motema malamu Fally Ipupa motema boboto o aliaka yemoko côté aliaka na bato ebele alobi il faut encore de plus pour ces 10 ans ya fondation na ye est victime aye susu awa na kati ya Saint-Jean-Baptiste koya kosala susu baction malamu bamama batungisamaki trop rentrée scolaire yango oyo nani koya kobikisa bango bana fo bazonga classe bana fo batanga ezosenga bakaye bafourniture scolaire Fally Ipupa habité fondation pe 10 ans kazo susu ya malamu ya kosala ba œuvre de charité oya mesana kosala en tout cas na kosenga na Nzambe a continuer ko batela ka Fally Ipupa na botema malamu na ye. Et je tiens aussi à remercier mon vieux Ken Piana Makizembe ya Pito na kati ya Belgique et balani nyonso ya Fimbu na Fimbu News. Babi prophète Emmanuel Dodi Mutumu Kishile ka Yesu na pesu yo bambote bele bisiko zali. Na ba ngoso lo biko ya solo za ba problème etungisaka yo. Wana bezo ba problème no balandela ngo na ba prière. Numéro ezaka ka wana bo benga na kati ya ministère des affranchis et sans oublier Augusto Navarro le passeport rouge prêtre munene. De Lizombata South Africa Second and Shop. Olingo importé ou exporté biloko na yo Kinshasa Lubumbashi Afrique du Sud référence ezaka kamoko na kati ya Cape Town obeti pe tout na mwana na Second Shop na boutique avec les hommes bata azoteka biloko nyonso occasion azosomba pe biloko ya occasion hein gingenda lukoki papa français dada ulungu nazolela yo mabe. En tout cas, plaisir et ça sur ma casse. Pour le bail de zoni na kati ya boulot. Fally Ipupa mwana Nzambe. Fally Ipupa motema malamu motema ya kosunga. Na makambo bebo lingaza numéro 1 tendengeni. Nzambe ko continuer ko pambola tendengeni. En tout cas avec Gaël derrière la caméra, to ko tambola déjà to kota to mona ndengeni ni makamuno so ezo salema. Et avant na kende na pesa mbote na viela nga bobo o azape kati na o esika na mekana nu kosola na déjà moi muke. Bonjour grand frère. Bonjour chérie, bonne. Bien Kimia Langola Nzambe boni peyo. Pepele Kimia. Na monyo lisusu otoza kozana na Brazzaville, mais to kutani susu awa na kati ya Bandal précisément na Saint-Jean.
avant de y aller lelo ni to ko sala awa Fally Ipupa fondation ya victime ekokisi 10 ans na habité mwambo na kulutu na yo. Ouais, 10 ans déjà ça s'est fait, hein, tu vois, 10 bonnes années ça et le mot facilité avec Bami Pepe mais le voisin ndeke likolo pour mora likolo makasi avec aide ya Shadai envoyé que kitoko 10 ans et mérité à fêter na bana quartier na ye ya commune na ye moni na période de PD mbongo ya moi difficile mes parents ba talande ni bana fo bazonga mais na mutema monene na préféré pe acha moi le boko na poche pour soutenir surtout bana ya mabele ya Wandal. Bien nga question sur les abos Fally Ipupa. Tout le monde nga batebele ba critique ka de partout. Fally akabakate Fally mutema makasi mais pona nini natika kana ite ko sala ba faut pas ba finga ka yeba lobela ka lobela mbe et là on essaie à continuer kaka malgré tout ba finga ka epé fondation est victime suki awate et kendara partout na kati Afrique ko sala kaka ba œuvre de charité. Déjà ba faut ba ke na lelo na kilelo Aigle Fally Ipupa akosala suma kamte po batu ba sepela to batu ba ndima ya sala ngo parce que ça mutema le cœur ça veut dire que na mutema ya osunga ta muta sunga ka ta besoin batu ba monate et puis ba bien biso pesi na loboko ya gauche ya droite ya sala ngo te po bino mona bo sepela ka salite ya sala ngo parce que mutema na e devoir peta que parents parce que à parents ceux qui a sali pour na bana a taper est-ce que na elle mususu bandenga mususu ba super possibilité ya ngo sala ya sala ba ko pekisa été et puis akotika ko sala ngo te po batu ba loba non jamais. Il le fait parce que Moutemane est à Bongo. Mutema Pembe, à la Posa Osunga, pour ça, Naïzali qui a mon appel, Bana quartier Naï, Basa éducation, bien, fondation Naïzaga pour la Marambo, tout le monde a été dans la prison, tout le monde est homme de veillard, Mamouze Bélé Bélé, projet Zali, Autocotate, Bangomoro, tout qui primaire na organisateur, et puis dans la membre fondation fait. Après avoir te reconnaître le sous la terrain municipal, il y a Banda Bissika Wapi, te reconnaître qu'on fêter. Ah, ça nous connaît qu'on sala ba œuvre, oh, il y a message déjà qu'on sala, soit te reconnaître qu'on fêter, mais habiter Batubazo, le Bakuna, et Zamouké, espace et Zamouké, sécurité Batu. Fally azana ba fan parce que ba warende ba fan numéro 1 oh ba l'équipe ba fan surtout na ebele bo suka ndengeni te mena yebi que à chaque événement maele mataka moni ba to atala par rapport à Marty to soki ba précaution par rapport à dimension nango Bandal P à travers ba ve bouboul na tumsusu le PDG Boubouli on a conduit protège sécurité à l'élo et dans la dimension mon t'as imaginer te de CP là te fêter 10 ans abisso sans polémique sans maquiller sans bakassi sans bitumba et les canadiens kimia donc mais sécurité à l'écolo donc beaucoup mais c'est déjà lobby tout ça qui n'a eu on attend voir ça la stratégie donc qui met ça nango parce que banga na bango te ba mettre que biso on dit bato s'attendre nango ezandenge on até et le kanango bien bato banga té tout de suite na mesure tout pour les kakito formule 7 ben na 4 marché na éviter impact na on a marché aux sentir ngo ndenge ni te on a tenu mutabo moi est-ce que paiement au lobby et ça continue mutabo moi est-ce que paiement donc tu as bon moi déjà pour 5 paiement derrière kitoko album ndenge beta donc mamutela ngo pepele. Merci beaucoup na moni pe oncle Msusu na zo pe to mekampe ko sola muke bonjour maman bon nani Jem Makanji na moni ana Serge Baptiste betika ka tout pour na moni pe na polo ya Fally Ipupa stade de Martyrs ça ka ba souvenir à stade tenga la mono aigle boko la rate OK et c'est on nini papa na yo akokisi 10 ans ya fondation na ye banda ba œuvre na ye wana 10 ans ekoki yo siko ko mona 10 ans ekoki boye et c'est on ezani eza plaisir pour na biso talavement banal ne tolinga na ka bolingo oze sika boss atanga donc badon aller marater à pesaka un sentiment na biso non tande to na bandal donc yo mokuti banal la laisse ba maman donc ba tutu sentiment les qui ont mon émotion écoutez maman la mia Fally Ipupa di Cap la merveille Aigle King Mobutu à vis-à-vis à bandeko na ye vis-à-vis à bisika kolela et ça la rayon ndengene yango poto na poto bino momo naka elenya Aigle parti par là tout le bate biso et hôpital la santé OK on est dans le bateau olobini hôpital la santé ça n'est dans le bateau Tiber qui s'est refait quand c'était par exemple la suivre personne sika o makamboza marche et puis awa to na terrain municipal ya Bandal na habité kuna fête nde bisike Rosalie kuna pembe yo sula bila malote eza déjà na utoki nango Dubai biso pe Bandal mikolo courant papa Fachi Beton nzamba baxelo ebele otema maman de nous sommes à Paris courant intact non repassé 15 heures mais balobi bilamba pembe na zande zo mona na tata Javel comme une voie de disparition yo to lo bilamba pembe bongo kaleso na kala so pe maison mona na te ebungi
Yo mon amour le roi mon nabia comme na bilamba pembe. Eh bon bika pembe. Merci beaucoup, on est ensemble. Bonjour la grande. Bonjour. Les noms c'est qui déjà? Tu peux tenir le micro, ça ne dérange pas. Yasmine Samba la monio a na kati. Ya Saint-Jean Baptiste pourtant yo na monio sous na kombo na maboko babi. Salon on ne tombera jamais. Mais habiter comme on a Fali Poupa kata Saint-Jean Baptiste ko ya ko sala ba œuvre na ye o ya mesana ko sala esengo na yo ezandengeni. Esengo na ngeza makasi parce que oh ya sali non na mon pas mission souté non mon angoté na mon kapa na yi donc aigle la expliquer ata boye bo combattre na façon nyonso mais ya zara aigle ara likolo ya tala bat na se donc bino boko changer stratégie bozu côté mususu ya sali ba don na tala net mamba boye bana bazonga classe yebisanga ba parents bazolela mbongo parents bazolela mbongo ezate mais aigle sombi ba kaye biloko belé pour la rentrée scolaire ya bana donc alongoli ba parents charge na façon moko papa mo mta malamu na mona papa boete papa mo asunga biso netinga kutuko ya boko la ndenga oh yo poza ba kata lista bana boko la biso nyoso to abane wala berage papa anga donc papa nanga okay yo la linga ba jena yete so na monika mtalinga mekana na beti okay na memele ba wario to kende pe na terrain municipal biskap to kende ko fêter esengo no susu za ndenge ko kende ko fêter 10 ans wana na kati ya terrain municipal ba bi pembe ngakutu na olata sexy à façon moko po na robe moko a pembe ya jeté ya danger quoi au moins que là ça musalate mais son on salate na robe mo na olata na talon donc na olata soutien pembe caleçon pembe robe pembe ya sexy talon ya pembe. Merci beaucoup. Ouais. On est ensemble. Merci beaucoup. Toujours on est dedans avec Gaïa derrière la caméra. Tu as déjà ana katina oesika bino mo robot kende babi aizali kamba Saint Thomas Bukamo na sika kuti la lizela kanguma tofa la kida en tout cas bokende mangu ko kende ko s'abonner na la kinda 47 na kata TikTok bisika pina ko lancer live ko la sabino tout en direct na zo so pe bongo Alexis Wati, chef de guerre, les chouchous de tous les warriors passent à la Katina et Sika, donc mes canards au bêta masolongo nenge et zalelaka, les chouchous de tous les warriors, les bébés de tous les warriors, kamikaze vivant, chef de guerre, babi va péter nos sur ma boko nae. Bonjour Alexis Wati. Bonjour la tu peux tenir le micro, ça ne dérange pas, toujours. Moi la Ken fait la petite plutôt parler. Alexis Wati toujours en forme, en tout cas bien habillé. Merci beaucoup. Babinga on va petit déjeuner. La petit déjeuner. Lazare, Lazare mal à l'aise. Alexis Weti na monio kati na kati ya Saint-Jean Baptiste Biscat. Na kati route la kindo se question na ngate réponse na ngate na boy. Na midi na ta ba Dolce Gabbana. Alexis Weti tous les warriors. Faut ça la bongo. Voilà moi c'est maman ituni mais maman de batindu bien ndenge. Toujours bango baza moni ituni mais maman la maman de maman. Ba maman tout no ebia kinga kati ba maman na tout. Ne tombera jamais. Baza bat o ba assistant à tout moment. Événement to zala na bango. Wana za famille. Donc to za awa na compte ya FIF. Fali Ipupa Foundation. To za awa po nango nde to za boye. Pour les 10 ans. To mona plus de 500 kiloso. Comment on te rose am tema malamu boye. Alexis Weti. Comment est-ce que Nzambe azwa une grande partie mon thème malamu apesa ngo aigle boye. Tout le monde a bakayé belé, tout le monde a jus, tout le monde a vraiment bloqué bien na enveloppe pour mener au aigle apesa na école na Saint-Jean. Ah tout ça na école Saint-Jean faut signaler. L'artiste Fali Poupa atanga awa. Atanga awa, donc primaire n'est pas tanga ngo awa. On comprend? OK. Ah zolo bato batanga awa. Il pas le baratanga. Polémique parce que polémique. Ya ya zaki mona bonne vie, ya rotanga na mutando te ka pétrole. Bon niveau ko, hein? OK. Bon niveau vraiment. Hein la kinda. Est-ce qu'il y a un autant de pétrole? Il y a un bien moti. Tout ce moment est très important. Donc, mon important c'est aux Saint-Jean. École Fali Poupa Tanga. Primaire na awa, aye pour appeler ça don, appeler ça cadeau, appeler ça enveloppe. L'école na Alexis na compte. Si tu vas parents bazaki coller la rentrée scolaire en pierre. Na compte il y a fondation, il y a 10 ans fondation na lokwa banda ba événement na bandal. OK. Na ko fêter 10 ans na on a préféré abeta concert na bandal et puis pe abanda lisusu apesa lisusu don place oya banda repesa ba don ton fondation bandal. Rappelons qu'apesa fait 500 bancs ici. Apesa bilo rebelle. Apesa baban. Na biku to ya muke ba 500 bancs on te pose que 500 bancs to kinde
ti na ba qui sait ce qu'on est quand on ba terrain tout ça ba mai. OK. Vous comprendre. Donc aweza le quoi bandaka awa yango a épé sous na 10 ans, après ça sous a et puis a kobeta na bandal. On les pour na bateau ba lo ba pourquoi fallait tirer bandal terrain muké. A té bon parce que il y a compte ya fondation. Ils a anniversaire ya fondation. Ya concert té ya production té. Ils a anniversaire ya fondation a préféré. Oh yemoko akanisya a CPI sabande ko na e tato basala na e. A préféré siko a salango na bandingo na bandal. OK. Bisika ko ya bandaka. Na bandamba moko ba question du jour nanga bato ebele balobi fali pour ba finga kaye fali pour ba minimiser kaye mais eloko ni ese fali pas la kana mutema malamu ya kosala ka œuvre de charité ya boy. Faut ebage bato ba finga fali ba yebi ke fala l'équipe bango fala l'équipe ba musicien na bango. Et puis ti ba finga fali ezala po ba lobela bango mondam. Wana mal à l'aise. Gino ya Chile ngana za ya la ngabo tana se. Donc Alex Wechi. Wana bana mal à l'aise donc on dit ba simbi organisation koto. Donc pour te dire que voilà bato baluba mabe sur l'artiste fali pour lakini fo ba eza moko eza kaka pona bayoka bango po balobela bango. Lelo na musique na biso na Congo na nyango to tsana fali na mbongo lelo na tipe na bien mbongo na mbongo azate na motima mama azate na komema trophée azate na kosama mtu ya bien azate ba musicien tout ba betela biso OK ba série mo ba musicien no betela biso to ke ba mbongo fo ba laksa biso ka ba mituka ba laksa biso ka bandako ba laksa biso bilamba pe bilamba lokuta ba na osoma na ninga kop batinda ba yibela bango zo comprendre mais l'artiste Fally Ipupa batinda komai na maro mais l'artiste Fally Ipupa depuis banda carrière na e au mona que Alaxa Abisso beaucoup plus sens et humanisme que côté matériel. Aza musicien, Alaxa matériel, mais beaucoup plus Alaxa Abisso sens et humanisme. Ngelo retouchanga et pas fallait ça qui est en Kenya Goma, Akena Est na Mbogo nini. Bon on a bossa na kuma na makasi. Na loba kuma Mbogo on a non heya tu dois sur la boue. Est-ce que ma rebelle bazala Akena pour na makambo ya revenir en aide na sinistré. Non, à part sinistré, on est aquí pour na lutte contre les enfants soldats tout ça. Lutte contre le recrutement des enfants soldats. Après yango Akena Panzi Akena Bukavu ça a tourné. Et puis ça tourné wana na est wana na Antonov. Et puis na moment oyo guerre ils ont ma casse de l'autre côté. Donc on va perdre rien. Voilà. C'est-à-dire à voyager dans l'avion moi ma casse qui m'embala. À voyager dans on tourner dans on comprendre. Donc mais voilà, il y a un moni l'artiste Fally Ipupa ozo sala auto mais ça na bisong. Oza nango kutu parmi auto sala. Oza nango munene ma casse te ozo comprendre. Il y a un moni nzama zo batela, il y a un moni nzama zo pambola, il y a un moni nzama zo pesa ebele. Alexis tu peux soulever pour moi quand on a mais Fally Ipupa zaka laisser l'artiste auto za était na Congo to appelle artiste minene on a rikotanga ba kombote pour éviter ya ko fula bango lisusu Alexis Wechi pour nini ba pa za na mutima malamu te lokola ya Fally Ipupa na sala ka ba makamba boy pour na ka ko contribuer na Congo na biso. Bon moni la kina baluba ko kaba eza éducation ba msu balobara eza don. Zo comprendre. Donc il a Fally Ipupa eza don. Et puis eza éducation. Il est grandi dans une très bonne famille, puis son soebi surtout bato tout bazar ba yebi que fallait ko na famille a bien. Et puis éducation na et puis don on nzama pesa ya okaba wana pon moni nta nzama sala mutu. Soit yebi que aux alakans a salona ba tout oyo ko accompagner na grandeur na. Ba tongo ezani faut za mutu mo boye ozala motema malamu po bato balinga po ozwa o recevoir pe o bien faut za mutu mo boye o kabaka po pe ozwa pour vivre bien. Alors Dieu a créé Fally na ba à tout on comprend oyo ko sala et accompagner les na grandeur na e ya moni azabongo kolanda na tolo ba musicien na biso presque tout ya Congo ba vivre en influence na hypocrisie. Mais l'artiste Fally Ipupa a vivre en influence, à vivre en hypocrisie. Et c'est ce qui fait que Bomona Aza Oyazali, c'est ce qui fait que m'amener tout à ça là et qu'il n'a liboso parce qu'il y a un vrai naïe mon co. On comprend. Et puis vrai na bateau ba tout autour na biso to eba. Aigle soit c'est pelita c'est pelité. Soit c'est pela c'est peni. Et puis aba jara batute que non à c'est pelita qui o loba mpandi to qui o tonga d'ailleurs na bateau tonga ti. On comprend. Il y a na ba jeté ba likita ba musicien ba sangani ba zo tonga ba tu mbona e bien monté. Déjà ba camarade musicien te na Congo. On comprend pour yebi kat mal aimé mais bon ce qu'il est aujourd'hui, et ça, et pourquoi exemple bien, il faut pas apprendre que
na mokili tant ozoloba ke oza nango tant olakisa que oza nango esuka pona yo te na bandeko na to na bacamarade mais tout le monde on peut pas battre ko ba Michael Jackson ba salon ba R Kelly ba salon ba benga ba œuvre à charité ba tout ba salon donc ça très important. Alexis Wechi après avoir rokende bisika wapi na terrain municipal de Bandal o biso soutenir exigé pembe pona accès na yo Alexis Wechi ba télé baza ko déplorer ba bina ba fan fali pour passer on fali passer la tellement ba fan ya belé mais esika na bazo mona ngo eza insuffisant Alexis Wechi na ebité yo za chef de garde de Warrior faut ta la peine intérêt ya ba Warrior pour bango surtout ba kolinga bazala bon ba Warrior tous à discipliné hein moni leng na biso ya ngwana Aigle lobby aux concerté. Les alliés anniversaire, il y a fondation. Bon. Et les bien avec ça, bien que l'espace est amouqué, mais nous sommes disciplinés. Il faut que place amouqué, se comporter, pour que Marmouté les bien. Nous avons besoin de sécurité, ça c'est mon bébé. On l'appelle déjà un Warrior tout. Ce qui est sûr et vrai. Stade Douana et ton na makasi peut-être na 14h30 Tony pour babi avec à 15h. Mais bah ouais na sima en tout cas c'est discipliné sur place il y a côté na 4 ezate batira libanda. Bah yo kata pour tout le monde déjà que ata aigle a été surtout ka son il y a aigle et ça abisso bien. On comprend. To cha DJ obeta na biso to ces plateaux fêter former cette. Alors voilà ce que ça qui a causé la on est na 4 ata au terme libanda. Au gata ninga libanda ça non l'autre. Ni biso de ça va dire que na live comme tu risques de te place. Donc un problème tu vas il suffit quand même le gars. C'est-à-dire que tous les warriors font la discipline. Et le fait que nous sommes déjà disciplinés à la base, je pense que tant trop que on a tous à peine disciplinés tous ces policiers le jour anniversaire. Chef de guerre à lobby, il y a Bino chef de guerre déjà appelé ce message fort n'était avec un mot de la fin. Non, mot de la fin ça déjà que non, en tout cas je dis merci, n'a pas tout soutenir Abisso. En tout cas et plus particulièrement dans l'artiste Fali pour prendre œuvre au moni la qui na osa mambaboué osa on peut belé osa on te notre peu exemplement abaté belé baloba qui baza ba baza ba patron en musique à Congo mais mambabou basa la honte mais l'artiste Fali Poupa osa la mambabou il faut lui dire en tout cas merci les féliciter c'est un grand artiste c'est une légende c'est un icône au Pénin a fonctionné et aujourd'hui ndambo ya pour la famille mais ezaki le ba congolais presque tout ba mo bénéficier un grand merci à lui un grand merci à toute son équipe et surtout na équipe ya FIF Fali Poupa Foundation équipe est victime en tout cas doit passer la différence c'est FIF et mususu est victime et mususu est victime maison pro FIF et Fali Poupa Foundation wana eza fondation donc voilà de bomoni bakulu tout baza oza kamama pas batu boyebi na pesi mbote pas zuri ya sole kauka na pesi mbote pas yana ti le collège longo grand frère na pesi mbote pas bato tout balandi biso Elsa Pater fiston coloqué mbote na kulutu nga lenzambe na poto mbote na kulutu na ngai faire gagner Fego la merveille mbote na bateau tout barolanda biso et un grand merci na yopé et puis na ken piana makizemi maman bosinga ya za la paix ah ngaya makizemi problème bato na so Alexa pesi mbote nga pe na pesi bino kaka mbote et avec Gaël derrière la caméra on va avancer pour voir beaucoup de choses que l'artiste Fali Poupa a ramené. Donc, et ça a vraiment plaisir comme on a qui monté maman là mouyaboé. Bonjour vieux. Bonjour maman bisomo kitoko. Kala to mona na kala. Nga on a s'appelle de obo na yo kala to mona na to sala na biso me kala yo dira pour m'embouser belé. Si. Ya obo di les autres ambassadeurs to kuta sous en tout cas. To féliciter penda président na biso na kimute mama lambu o azara nango aza toujours na molimo ya partage ya kabola na bandeko na ye. OK. Ya ngwesa la biso pe bien ya ngo penza bazo baxela. Ah yesus na Saint-Jean to moni tala biloko ba sac ya loso ba ji ba carton ba cahier ba pare be ba zaki kolela ila rentrée scolaire yango mbe ya kolongola bango moi ndambu ya charge oyo esengo no ezandi. Na oye bisayo banda les a tombés ya ono bezate. Banda les a tombés romo na yo boko donc tout basé éparpillé donc yo ba coûter zate pour yo yebi déjà que mwanda ya banda lié boko alaxi bango ke batusu baza batanto na o fala za mwana bandal te obo fala bando ta école primaire awa na ligne na Saint-Jean awa OK yango moni siko atali ye boko bi ete ba mutu non o penda za mayela bandano na ndaku na ye. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci pendo za mayele makasi
wape na mayele makasi yango moni presa bandino na ndako na ye comprendre na bano bazalaki na babiloko te o baklasse babiki bandiloko wape toza na pembeni ya rentrée obi aide kaka bamere alongola na badepense wana na bauniforme na mwa babongo bandi opesa bango eluba mwa ede bango motema malamu ya Fally Ipupa nayebi te okoloba nini mpona koremercier nazoyebisa so biso toloba bolobaka ke toloba jamais mabe mpona ye bino nde bomona yango siko mpo to biso toloba bokaso nde biso toflataka bino mpo bolinga ye mpo biso déjà toyebi aza motema malamu na oyo asala biso après awa tokoke susu na terrain municipal mpona kokende kofete kaka 10 yango balobi teni pemepeme yebi te soki yo lejo eza na teni na yo nazoyebisa yo biso kute kozanga te me bato oyo bakenda so balobi na balon baoluka batyo na javel mpe ezomona te mosusu bakobimisa nini bakobimisa esu bajavel mosusu lelo bakobimisa bajavel mosusu lelo me ti balava yango ekoma ba 14 na limite mpena antuka ekauka me balatoka na bamai baya mpo lelo bandala eza pembe noir ser outi bakota bamaluku babadiadi oyekobebisa merci beaucoup on est ensemble gars derrière la caméra oya to filmer biloko oyo artiste musicien Fally Ipupa a ramené. Je vais saluer mes tontons qui sont là, mes papas qui sont là et je peux me mettre au milieu s'il vous plaît. No problème, maman. Bonjour. Le nom c'est qui s'il vous plaît? Blaise Pambo. Blaise Pambo. En clair. Ouais, moi c'est les financiers de l'association des anciens élèves de cette école. Ok. On était ici depuis l'enfance, on a étudié ici avec Fally, donc nous sommes là pour accompagner les actions de Fally Ipupa. Vous avez étudié avec Fally Ipupa? Non, nous on est quand même des aînés. Des aînés, mais quand vous étiez même en 2e, 5e, lui il était... Il est déjà d'office membre parce qu'il est d'ici. Nous on est là pour accompagner ces actions. Voilà, il est venu donner les cahiers, les riz, les jus, tout ce qui est bien pour le rentrée de l'école pour nos enfants. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on ne peut pas laisser comme ça. C'est l'un de nôtres et puis on va le soutenir. Ok, merci beaucoup, je vous reviens. Oncle Nérbité, comment on a décollé? Lui, c'est le représentant de l'association, mais il a évolué plus en Afrique du Sud. Il était ici. Mais il fait partie des anciens élèves. Il peut expliquer les amis de l'Afrique du Sud, tous ceux qui ont à l'étranger. En anglais, c'est mieux. Yeah, you speak English? Yeah, very well. You speak not French? No, French. I speak French, but it's better to speak the people from South Africa, England, to hear the news. You see the big care, the big the big hearts. The big hearts, Fally Ipupa. You coming, the given. And the hit. No, Fally Ipupa is the best. We are happy for what is the action for Fally is doing here in Congo. Special to the school. We learn, all of us, we time with a child until we grown up until today. So we are happy today to see the action for Fally, what is doing in Congo. We are just clapping the hand for Fally to give him more in your life, to do the better, more than this to see today. The Fally is the best musician from Congo. Whatever he's doing for us is a very... Fally is the best. No, he's the first and the better person. What is doing the action is doing for the foundation. Today is the 10 years for foundation for Fally Ipupa. We are so proud about Fally. We are so happy about all the action Fally is doing in Congo. Okay, thank you so much. N'habite oncle anglais ngake mbrenga mo mukeme na yoki kamera. Tenga pe na comprendre pe n'habite comme na motema malamu ya baksua ya ndeko na yo ya leki na yo Fally Ipupa di cap la merveille ko kabola kana ba yo bazozanga isali yo ndengeni. Moni ba makamba boye epesa meli mutu nyonso te. Donc moni ke soki nzamba élevé yo na dimension moko boye apesho pe mutema oya ko accompagner ba oyo oyebi banda kala ke baza kozanga eza grâce. C'est-à-dire ba musu ba ke na église bana ba oba ke na église te mais na cadre ba action oyo o nzamba zozela yango. Je crois que au fala zo sala nzamba ozanga opesa amen senti plainte amen ebite to suka no kaka bien to kene pe so na terrain municipal kuna tenir za pembe za lelo awa na terrain kuna to na match biso non bato association ya anciens élèves ya Saint-Jean-Baptiste de la Salle awa esika Fally Ipupa atanga to koza sko na terrain
kuna tobeta na kuna tobeta objet de foot OK moi loisir wana ça la bien tozongi na ba parler toucher sous moi ben aller toucher ce que ba bling bling ba bling zo mona na terrain so genre kutu fali soka moni yoka po ninga zana iba biso toi OK ande o même ya awa tozana na parler OK toi na parler à famille ya banda tout ça yo be natif à bandal oh mais fali nga changa fali sundi allez-y comprendre donc ça dit activité nyonso fali ba non le tout autour ya vision misu na ba to bele pe ba ignora ba fali azaka mona bandal te fali ya ne ko ya na bandal yo ko za ya bandal yo ne faut confirmer biso lelo mbia ka ya bandal nyonso ça dit na va na bandal mola bandal mola ba ebinga ba ntemi ba secteur on ba kimbondo tout na vandi wana sali 10 ans wana na longwa na vandi na rompa luputa place batumba bangulu wana na vanda wana na sala 9 ans na vanda bandal makelele na changa place na base ezali donc changa après ba fali comprendre to vaina bango wana na masala nga o ndozo mona donc na yebi bandal nga so boko sama ma bandal na kombo na nga nde nazo mona na jebo na bandal ba yiki mutu wana azambiaka fali ninga lwaka bandalungwa zabna brasa ndenge za wana tozana makambo botolinga bato bayeba te parce que monde bato bawelisaka bandal na fali na nazwi monument te wana azoloba ngo lelo parce que oyo komeka kocha monument fali na bandal to suivre pour ça projet na biso eza projet na bino olingo honorer fali pupa ça ele monument sundi wana na sundi na place fali wana bima fali moso ka vandi wana na munyinyo babi ba yebi fali yo ne ba mona ni so va na munyinyo wana zotala po bon moni ke fali na niveau na e ako traîner li soupe na li sous la bandate po ya problème full zomona mo full ba mère ba dorbe bisa ba biloko ba bazoteka mais en tout cas je te dis mo azalaka abima pena ka opé ba après amicate ba na olia kala wana kana ki aigle na eboy kana ki empereur kana ki mobutu na eboy ayaka na camouflage boye bato yake no mère wana mona ka mère wana abano beta tangwa nini obitangwa te yo mona king agangi siko mutu mo aye yo eba ito monika ka mutu muso akiti abi mikate kombe o mikate ya $50 ache mikate mozuka mikate $50 et koki ata kutu na mikate na salite bon ça va o chone koki bakisa susu bo o etikali ya yo kitisika vite bacho mais nini ça va ça en tout cas ça lui vraiment un plaisir ba mère ba beta ba tangwa ba biloko mo eza ba surprise po agoya ye mo na makolo te donc vraiment un jeune qui oublie personne très simple pourtant pas c'est la rien ça la corgue so bimika na école na entrée wana père moi za na kwa wana ateka ba cigarette ba nini na témoignage je lobi na kamwe aloba kini na lobi oui que je mususu na vandi kaka bon na mona na yebi fali tala bisoka ya utani ba côté na Benkwen donc province ayi ninga azuma ko pateka débrouiller ba l'école mais e ba fali na ne fali azui ba vitesse akenda ti ya komiti kota mapata akomi côté nini kota mapata to continuer kasi bon egla kinda wapi likolo kasi hotel tanga ke kota mapata tanga kitina se jour nous ça ira kao ninga za l'habitude po ozapna opna no terrain po tozana ka école tanga bimisko atali fali na musika yo tala sikoyo fali sikoyo badou so ki cher de pouille fali atali ba tout à mon niveau wana ache afala pese kabo le sako vio bipe peut na kabo na kataki donc ne ta pese ba mona oki consigne kuna ba bike atiki makamo bo alobi yo pe ayo ezala kati merci beaucoup, on est ensemble. Ok. C'est Guy Bazunga, le véritable. Dans le monde entier. Il y a bino originaire à Bandal. Sans blague, sans blague. Bandal, au moins Bandal n'est tout.
bato ya bandal baali mais soko nde na lobi bo oya koloba après ngai contraire ya makambo na lobi benga ototambola na babandal nyonso toke na bandal bisengo totemi na rompa lupu so bayebi ye tolongwa toke na bina pe bongo sele yo scram atanga koto taza kata ye. That one is not a somebody who can speak about him here in this place. Yeah. Na bandal to yokala boyete. Na bandal to zala pe boyete. Yokana biso. Omoni makambo eloba maka na parler. Soko meko bimisa na balabala osumwa na. Osumwa na ndakute. Ata soko zaki to benga. Eloko ngana ko loba ka ngwana. Biso makamna biso fallait même makamna ndako libanda te. OK. Voilà. Donc yo sozo me makamna libanda ya ndako kuna libanda donc. Osumwa na ndakute. Voilà, et ça sous plaisir. Merci beaucoup. On est ensemble de voler tout en biloko aigle aye nango. Merci. Maman, on s'appelle Batunyo so bazan Afrique du Sud, Batunyo so bazan Australie, Batunyo en Afrique du Sud, Eric Djangalan Muske. Bon, nga vuma mingi naza pona lipasa bambongo. Lipasa bambongo na kata jobu. Wa bepera lipasa. Wana baza batuna ngai. Ba oyo nyoso batikali wana tokolobela bango sima pona nazaka vuma na bango te. Merci beaucoup. Merci. On va voir tout ce que l'artiste Fally Ipupa a ramené pour les élèves basa la rentrée scolaire. Ya malamu ya mutema malamu aboy. Ata bino moko. Tala basa ki aloso. Benda gaya, benda ngobe, oh Fally, oh Lyon te kamara cher. L'osso à Paris parfumé, oh à 25 kilos à l'année de cher. L'osso les Lyon na cher et à la raté. Basa ki aloso, toro content et cause à ta 100. To suki pe sou wana te, ba paquet ba J. J.O. na Congo et Mata parce que dollar et son Mata. Mais il y a son bien au talent à paquet belé. Moté malade à Fally Ipupa qui est-il? D'où vient-il Fally? Tu veux nous emmener où avec tous ces bons cœurs? En tout cas, plaisir et ça ma casse. Tout le monde peut ba carton, il y a ba cahier. Ba carton, ba cahier, ba bic. Fally Ipupa a memeli ba na pour la rentrée scolaire malamu. Ça que ça na comboté na éviter ce que ça ndenge nini. Donc en tout cas, eso ça la vraiment plaisir makasi. Fally Ipupa di cap la merveille. Fally Ipupa di cap la merveille. C'est rendez balondo payé yo. C'est Kamanda Ogoshi. Kamanda Ogoshi na monyo kati na ska Fally Ipupa azoya kotika ba œuvre de charité na ndenga message ko sala et surtout pour na 10 ans il y a fondation na FIF. Oyezali Fally Ipupa Foundation. Na habité na monyo na kati ska tout kaka bien ndene. Non, tout est pour yo yebi. OK. Fally Ipupa Elmara cette fois en seul. Oyo mboka na ye idéologie et bandaki awa il faut biso moko alors on a pour encourager moi na mai incontestable du Cap monde entier de lo bandimi idéologie donc idéologie eza biso fondation la FIF ye moko ye mei Elmara Eglazo kita on a kopesa babiloko donc il faut tozala pour biso bakolo mabele. OK. Na habité songoni comme on a Fally Ipupa qui motema malamu oyo malgré ba insulte malgré ba biloba loba na so bato balobora mais motema malamu na ezo silate azo continuer kaka ko ya kosala ka ba œuvre de charité au plaisir na esali ondenge. Non, plaisir est vraiment partagé par rapport ya bolamu. Moni Fally bato bako comprendra gaye. Hein, bako comprendre le travail parce que travail nous on est bandélité. Malgré Kofinga, malgré haine, jalousie, mais il y a continuer au travail. Donc coup de chapeau, il y a Yemei Aigle, chef Nabiso, Biso Baza, na Sinkin, na Lubuzi. Les amis de Fally Ipupa Lubuzi. C'est bien moi, Kamanda Ogoshi, na base Mobimba. Nous saluons vraiment l'effort. Vraiment que Dieu te bénisse. Continue na ba œuvre na yo. Zambe abundela ka ba oyo ya yekaka. Oza moponami. Continue kolanda ba biloko wana te. Merci beaucoup. Après dans que l'intérêt municipal ya bandal bisika to kende ko fêter pour 10 ans. Ya Fally Ipupa na habiter esengono comme on a Fally Ipupa ko yemba live. Au ça la plaisir na bande ko na yenyo surtout ya bandal et sali ondenge. Non, bango de tembe, bango ba chaki tembe. Kolo mabele, kolo monde. Mondo yo et ça la maboko ya Fally Ipupa. OK. Donc bo sangana na bino boya lelo tozo buka municipal wana live. Municipal les bukana histoire est vidée. Makambo sili. Tozo lo ba Fally za ba fa ne belé municipal aneza mukie. Non mais ouais ça makambo palais, idéologie bana palais.
eya ndro efa pesa elengi eya ndro efa lakisa bato ke bisika oyo ya banda mabele tala eke bukana epuis bokoluka place ni bokende obetela toyebi ke eloko oyo bokecree bacommune na bino bacommune moko vilain sale waya commune banani yo bosani yo bosani ngai ngiri bumbu selembao makala fali mwana bandala je kitoko lelo yako mona ndenge tozobuka ngo tozoclôturer puis boluka bacommune nini bokende obeta nayebi te yo oza natif ya bandala oza vraiment mwana bandala na bando tangela yo te komi tungsondo yika na tuna question boko sele yo palo bakanga mwana bandala zale mwana bandala ya solo na makambo oyo kotangaka sele yo te te tolika to sele aza mukie aza nani ye mukie makasi na jeu oyo parce que jeu oyo monde yebi même ye moko place aolanda ngai ayebi ke na jeu ya fali aokoka te mais omoni ke moto azaka te amoni ka akufa kondima te kakufa alinga bando bengaka bato basanganaka bakotelaka ye ndenge alaka mais oyo eza temps ya fali. Merci beaucoup, on est toujours ensemble. N'habite Gaïa au Zulinga ba image ba tu nyonso ndenge ba fani ne ba toujours en attente ndenge ba autorité ba kokota ka comme ça nga de ana benga whisky ushi ana pesa te dans solo na oncle Mbangu Mbangu. Bonjour oncle. C'est contre-journée. T'es contre-journée tous en biso ata awa. Ça va très bien, merci. Kombonani. Basile Sombo. Ok, tonton Basile. Ok, à chanter en direct de film, on a film où il y avait la Ken Piana, Makizembe. Mon ami Ken Piana. Masana. Yagitambo. Ken Piana. Makizembe. Moni Masano. Venaso Zakari. Baba Basi. Ok, n'habite na Monio Katina Esika. Bisika Pifali Poupa. Avec au ça va œuvre de charité. Dès que kaka mesana kosala. N'habite Essengoni. Ah, tous na Saint-Jean-Baptiste Biscapi atanga n'habité Essengoni. D'abord, humanisme. Moi, il fallait un humanisme. Là, nous avons déjà ce bilan rebelle, moi, tous les ensemble. On est content, bilan rebelle, tous les ensemble. Tu vas nous souba mouiller. Ça veut dire l'élo, un esprit dans un esprit. Un esprit dans un esprit. Place Yokoli. Une école éducatrice. L'école qui t'a appris comment dire bonjour messieurs, bonjour madame. Moi, l'école, je suis ils ont ma casse mine l'éducation. Et l'autre fallait pour pas intègre. C'est un garçon jovialement et socialement bon. Il est très jovial, gentil. C'est parce qu'il a compris qu'il a une éducation. Ma base solide. Ma base solide. Et on a toujours retour à l'authenticité. Tant mon bout à le bagarre retour à l'authenticité, pas comprendre. Et au Zoaka. Éducation sur la condition peu il y a un bon des autres donc il y a dans bongi et le fallait c'est parce que il a réussi quelque part l'éducation de base donc fallait pour pas accompagner la jeunesse à travers don wana à péciter quand le lien à péciter matériaux didactiques matériaux intelligence matériaux livre sur attendre à comment maman la bongi la vie donc la bongi la vie ayekola oloba bien ayekola mais une histoire une anecdote et ça caractère école depuis que kala école c'est bien pour répéter au panza voix bien la façon sur le vélo tanga kana fali ou bien na zo yebate tanga na été mais tout ça ba mi tu bana depuis toi ba mi ça veut dire école école na biso ya l'état et ça a tellement mon ennemi on ba jeune talent ba telemaka ba kala la temps ba telemaka on a so yimba peme na mi parce que so yimba peme mi yo zo ka maintenant nzem na ko pona nzem na sali na ngali kambote na sali pe so fali za ngoyimba bongo yo zongeli et fumula ba corde vocale c'est la même école qui a fourni aussi à Fali Poupa cet esprit il y a fumula ba corde vocale de manière pensive pour garder toujours une pensée positive et une pensée honorable à cette école Saint-Jean-Baptiste Makelele. Il fallait toujours revenir à la base pour soutenir les bases. Donc c'est bien. Mais il fallait pour passer à les seuls ministères années na Congo. Mais on a beaucoup plus de ministères tout le monde a beaucoup plus de œuvre ils ont fallu pourquoi. Ni les seuls qui ministères on a besoin d'incapacité à recevoir un peu ma carte. Non mais parce que
Parce que c'est un problème éducationnel aussi. C'est un problème d'amour du prochain. Quand il fallait un humanisme, ça veut dire il faut la humanitaire, il faut la socialement, aux amants à malam. Donc, tout le monde a fallu, ils ont voté, ils ont communiqué, ils ont basé belé, ancien bango, doyen na bango, il y a promotion. Donc, avec ça bango. Donc, Bamsous Bazalagana, à ce moment Makambo, il y a le Kouta, mais ça bolingo. Il fallait aussi Makambo, il y a solo, na bolingo nyos. Donc, nous avons dit que nous avons dit donc, c'est quelqu'un qui est hors code. C'est-à-dire, Moni, Tababaro, Mindele. Pour pas chose là, il fallait à Kabarade. Aujourd'hui, c'est le Kabeloni. Chérie, madame, vous avez un mission, vous avez fait la collègue de mission. Après, si, à 5 000 $. Mission, moi, Koufi, mission, moi, Congo, après 5 000. Il fallait donner 14 000. C'est un acte généreux, c'est un acte de cœur. Pour Babiambonga, non? Pour Vielambiolami. Ok. Ah ouais. C'est un acte de cœur. Il y a Missé Morobouli. Je vais le bébé. Ça fait oncle Nanga. Alors, Barnini? Alors, il bébé, mais nous avons Missé Morobouli. Maître, ça c'est un attaque. Na poto. Je sais qu'il fallait appeler ça à l'époque. À l'autre côté, nous a bandé l'album de Sika Pesaka. 5 euros. À l'époque. À 2005, 6 ou combien? Après 5 euros pour pas rapatrier le corps. Ça veut dire que l'homme soit beau tamango. Si, si, ils adorent. Viens, ton liété. Où liété au Sani? Au Salini. Et tu es beau Sam, Sanayo. Si, si. Salaire, ce que l'on est reçoit. Ce que l'on est reçoit. C'est-à-dire, il y a un peu que ça va congolais, fainéantisme. Bâton jusqu'au bout. Tout le monde a tout aidé pépé. Ok, merci beaucoup. N'habite après un truc, il y a un terrain municipal, tenez à Pembe. N'habite, est-ce qu'il y a des choses à la tenue? Ils ont 10 ans. 10 ans à Fali Poupa Fondation. Ils ont 10 ans, ça veut dire que tu as tenu à battant. De 11h à 12h, tu as tenu dans le. Ok. Et aux gens, on exige, c'est même Yomo, on l'a tiré. Yo les liens, ouais. On fallait niser, bisous. Taras. Allez, ça y est, mon enfant, là, manteau. T'as climaté. C'est ça. T'as climaté. T'as mon abat. C'est simple. Gars, vous avez quand précisé dans les bateaux comme ça, on a bandé dans ces matako. On va le salaire. Fanniser, bisous, c'est quoi? Quel bien là? Fanniser, bisous, c'est quoi? Na, 15 heures. Pembe. Let's nana na mbongo, t'es qui tombe là. Le bisou, mon anaté. Tombe les alliés. Mon anaté. Tombe les alliés. Mon anaté, bateau, tu vas gamber la bateau que tu vas matete. Et là-bas, pembe, mon anaté. Tu n'as qu'à on va te kana point ya moni cardinal Mosengo parce que cardinal Mosengo la première ateka ba lisha pembe ngasa soki yanga ozwa ki déjà yo za prévoir moni kala tuzara pour que conseil faut que njili ya OK ba soki les rois des formes aussi patron munene OK na c'est des mots OK ba Molati, tonton Molati. Lelo falinisation ça dit simplification. A faciliter ma. A falinisation a simplifier dans les études moi pété. Na est-ce que chez na karabo. Na yebisi yo. Donc a falinisation à 15 ans on peut bébé. Na ça soki yanga 3000 francs. Merci beaucoup. Non simplifié, Kaka. Merci beaucoup, Nasepeli Makasi. Merci beaucoup. On est toujours ensemble en direct des films. Nous avons nous autres RTL 13. Gaïa, on est serré caraba image. Oyo et puis tous les yémo aigle suprême Akita et puis par exemple en direct des films. Nous avons beaucoup de mbangou dans la Kinda 47. Il sera puis relancer live pour la moto. Nous sommes connectés à le temps et à l'air. Bisous là-bas. L'arrivée de l'artiste musicien Fali Poupa qui vient donner les dons à Rosal comme Momé Sano. Babi motema malamu boye romona nga pas Fali Poupa. Fali Poupa, tout le monde peut les kundi protège Zawana. Il y avait la biso Boubouli Yondela toujours là pour accompagner l'artiste musicien Fali Poupa. En tout cas, c'est un Wapenza et ça Makasi. L'arrivée de PDG, il est déjà là. Il y a une sécurité solo. Et ça la rassuré dans le Kundi protège. Et pas un PDG Boubouli Yondela. On a déjà, donc présence n'a déjà. Et il y a un déjà que Makambutu est commis prêt. Et d'ici là, l'artiste mission Fali Poupa va débarquer.
Pour vous voir. Et quelques élèves que vous voyez devant vous, ainsi que les professeurs à droite ici présents. Sans oublier aussi les frères du quartier qui vous entourent, les Warions, tout le monde est présent. Nous vous en remercions. Soyez le bienvenu. Voilà, la santé pédale est aux à Mabélé. Alors je viens parler au nom de la fondation. Il y a 10 ans, représentant directeur Toloba, il y a 10 ans, Toyara Awa. Toyara Awa, pourquoi? Parce que l'école est école Yamabélé Nabiso. C'est notre école. Nous sommes passés par ici. Et il était normal que première action Nabiso, il y a fondation Ebanda Awa. N'est-ce pas? Alors, après qu'on s'en a Mabélé, on a qui s'est sauté, on a qui m'a été au Salibaction, on a Goma, on a Bukavu, on a dès qu'on remettre Bino Nasengi, représentant de l'Evaya, on a aussi rappelé initiateur de la Fondation Raya. Alors, on est un symbole. C'est un symbole. Bakaye Moussous, Biloro Moussous Nyoso, Yangwana Mopati. Pour la banane Nyoso tout. Nandenge Tosala qui calcule, s'il vous plaît. Discipline, s'il vous plaît, discipline. Nandenge calcule Salemaki, moi Nyoso Arosa Bik, Arosa Kaye, classe Nyoso Arosa Cré, professeur Nyoso Arosa, parti Naya Loso, là va concert Moussous. D'abord, Makasi, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour.
na préciser kaka eloko moko ndeko na nga alobi mwana nyonso to avaka ye moko te Matisela yaya mwana nyonso tu akozwa ozoba te 1000 élèves c'est-à-dire bato osalaki bakontaki balobi ya pe présent 1000 élèves en école après 18 cahiers na mwana moko par élève et puis bato bapesa biso mayele bamaître baenseignant bakozwa basaki ya loso et là bajui mwa biloko mosusu donc merci beaucoup na profité pour la remercier surtout baenseignant bazali batakisa biso bapesa biso instruction école oyo école primaire na ye bango nde basalaki lelo tokoma bato tozali donc il faut respect baenseignant biso bino kutu toza na chance biso seri na biso toza tomi yango tofoue symboliquement po biso seri na biso toza bafoue awa toza bametre tane baregle babeta biso balobi lelo bapekisa yango malgré biloko wana elongi boyoka enseignant bametre po bango bazopesa bino mayele soki boki merci pour toutes les personnes qui nous ont depuis le début de la formation. J'aimerais passer un message. Aujourd'hui, on vient d'avoir l'autorisation de pouvoir construire. Donc, après cette autorisation de construire maternelle, l'école maternelle. Fallait le papier sur l'autorisation retour école maternelle Katina Oesi Kanakata Sija Bazito Oesi Fallait autour la bango école maternelle pour pas n'impliquer Mickey Baya Kakota maternelle là. Pour toutes les personnes, les amis ils ont représenté et belé pour la main. Bon, fondation depuis 10 ans, tout est vrai un peu partout. Et qu'on a à l'hôpital à l'écolo, après tout ça, on a Goma, tout ça, on a Kuna, tout ça, na Bukavu, tout ça, na Makapukuna, tout ça, na Lubumbashi, tout ça, un peu partout dans le monde. Fondation Zara rapport à Bandal Tene, tout Bandal qui a tout Zongi Awa, tout ça m'a été na Kisenso, tout ça, na place de Bélé. Donc, hôpital to bimisaka bato donc fondation ezali mpona kaka Kinshasa te kaka Congo te mais mokili mobimba omoni dernièrement toyaki na moko na biso ya bawario azanga problème na Brazzaville kuna toyidaki en tout cas merci beaucoup na bato tu boye lelo bana surtout nga naza mingi nazoloba naosola na bino il faut boyoka baparent na bamaître na bino baenseignant l'enseignant bon, tout dans la respect makati pour la bidon, pour les avenir de biso, les alliés futurs, donc il faut moins discipline, moi, ma formation, il y a bien des possibilités. Merci beaucoup. Pour la parole, le bagage déjà dans l'âge de la musique, je regoute à la tout à l'heure. Je sollicite, s'il vous plaît, nazo solliciter silence na bino. Aweza makambabana, total la bana, Fali, aye kota la bana. Fali, un grand merci à toi. Musala, oyo ozo sala pona école. École ebimisaki yo misala oyo ezali leta nde moto asala yango na kombo ya leta na kombo ya mokonzi ya mboka pe gouverneur comme premier ministre. Moi je te dis merci. Bana déjà une grande partie ya bana bazozwa bakaye oyo totrouvaki difficile même na niveau communal ba demande yaki déjà pour les écoles officielles pour survenir dans ma besoin à Bango, c'est trop difficile. S'il vous plaît, madame, encore une fois, merci.
Tango totanga kala, ata otangi maternelle te. Formation qui vraiment au coquille qu'on vaquer facilement. Information les leçons il faut qu'on banda. L'école maternelle à partir il y a 4 ans, moi on a aïe déjà nzela ya kopima. Un grand merci à la fondation de vous penser à construire l'école maternelle. Le directeur de l'école, la fondation, l'autorisation et tous les documents nécessaires, je vais mettre en place. Alors, une demande que je vais faire à Fali, rien qu'à Fali. Les amis de l'école, mes enfants, par exemple, un souci à Romon, un jour, en live. Donc, et qu'on a un concert que je vais demander à la fondation, petit podium, obété la banao musique. Pourquoi la sengi yango? Parce que personne croyait que école officielle et Gogo Binissa grand monsieur. Il faut pas comprendre que Biloko Vazo c'est grâce à la musique. Mais avant qu'on mette la musique, il faut autant la classe. Ozoyoka Azoloba, Lingala Izo Sangalana français, et puis Alobaka anglais. Il faut qu'autant la classe. Dans la série Bino, Togotala, agenda n'a chargé. Tina février, non, c'est pas possible. Mais après février, la fondation, pour qu'on s'adresse à Yé, il faut que la fondation, pour les amis, ça la fondation. Mano est là, on va demander la fondation, s'il y a moyen, en tout cas, il doit 1 heure ou 2 heures avec ta musique pour na lobby bana mike bana ngope basaka bana oyo bazotanga année oyo na école na lobby te bano basi baleka non le directeur est où? J'ai dit c'est les enfants qui étudient cette année et qu'aux à la moment moko je vais demander à l'artiste à Genèse un peu compliqué et qu'aux à la journée moko Bouboul va nous aider pour la sécurité, mais ça serait rien que l'école. On ça la plaisir pendant 1 heure du temps. Ça va remettre acoustique kakaye mais banaba monake aigle à sali bango plaisir. Toza chargé azana mambedele moyen to kalaye ndele zati. Moi na muke mon côté aya na stade de Martyrs. Très bien. La salle municipale. C'est normal pour accès aux athées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Baoyo bazana accès ezakaka mikolo. Lata eloko moko ya pembe ezolakisa. Kimia eza poye moko azamuta. Kimia bazopesa yo bracelet. Ezali concert ezali la ofele aza kobeta yango pona 10 ans ya fondation et puis alinga sala bana ya bandal place ya bima plaisir. Ba warrior baza batu ya kimia soki balobi silence eza silence. Yaka na stade. S'il vous plaît. Yaka na stade na limemia nyonso okokota okoyoka ye ba bracelet s'il vous plaît madame s'il vous plaît azamu fali azamu takimia mama kimia ba bracelet ezali tango bokokoma bosenga bato akopesa ba bracelet eza ba bracelet eza etondi te stade etondi na te na wuti. Alors ba bracelet yango yo fali aza na tante
Tozo Senga, on va faire la on a les mots de remerciement d'une élève, alors remerciement d'une élève de Saint-Jean-Baptiste. Alors, pardon, notre élève, notre enfant va remercier seulement un mot de remerciement à Papa Fali. Bonjour Papa Fali Ipupa, nous les élèves de Saint-Jean-Baptiste, nous vous remercions infiniment pour les cadeaux de l'année scolaire 2023-2024. Nous remercions également votre fondation Fali Ipupa. On peut faire la visite. Alors, s'il vous plaît. Topesi mwana na biso Fali Ipupa mokako soir na fondation na ye akende liboso. Et puis pour na kosukisa tolobi boye biso communauté teke kozali toujours nsima na yo tokotika yo te tobandaki na yo na salle toke no Brazzaville toza na yo mais eloko moko nasengi na yo Fali Ipupa nga bandeko na ngai bakufa babomi bango na plateau de bateke bakima bitumba bazali awa nakosenga na yo otala agenda na yo journée moko oya na mombele otala bango okabola bango ata loso ndenge osali mpe bango. Merci kende liboso Fali Ipupa. Merci et puis en tout cas merci beaucoup tout le monde à la fondation. Déjà vous avez ma parole Torotine de la lobby pour vous abasser qui va l'eau déjà pour la commune. Yaya lobby, Yaya lobby. la chef coutumier, on réussit à peu près nombre, alors, nous sommes les Kanakimia. Et à la Awa, et à la Morphéina, Bisika Tokende, et à la fondation de visiter, et à l'organisation auto-visiter, tout ce que nous sommes à la Nakimia, tous les Kanadi orphelinats, tous les Kanadi orphelinats. Donc, à part Awa, à part ma professeur, 10 orphelinats, Nakatia Kinshasa, Nabandalou Mwate, Nakatia Kinshasa. Alors, pour nous, ceux qui vont se payer, ils vont être à 13h, on va par la salle. On va se rappeler sur la salle, mais en tout cas, l'école non seulement instruit la classe et puis perfectionner le talent ici. Donc, en tout cas, Saint-Jean-Baptiste de la salle. Et puis, là, la terrain, on devait avoir l'association à l'époque. Mais tu vas revenir en dernier pour vous mettre à l'objet pour un concert Kaka et Yamba. Merci beaucoup.
bozala depuis quand tu vas faire